Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Bokota. Awa, affaire sur affaire, dossier sur dossier, bande konanga, makambo sur makambo, koyala la kolamuka na makambo ya kafu kafu, kola la kolamuka na makambo ya kili kili, kola la kolamuka na makambo ya somo, kola la kolamuka na makambo ya kosakana te bande konanga, na ndenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge na yebisaka bino toujours et encore soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate. Donc à chaque fois que bomona biso toyaka c'est que makambo ezali ebele abatu ba oh surtout bazalaka connecté sur notre chaîne Étoile Inès TV. Nabandi ba monaki vidéo moko on a lancé qui c'était lobby na butu, c'était vers 0h on a lancé qui penza vidéo bande konanga pona makambo oyo ezoleka makambo ya nani ya ndeko na biso Denise Mukendi di show koi babenga kaye bongo. Voilà bande konanga tomona kibiso nyonso mutakala na ye, tomona kibiso nyonso makambo abanaye ko sala ye na mobali na ye makambo nyonso eyaki ko bima na poisa ka ndenge boyebi. La plupart des gens surtout se posaient des questions de savoir nani muto abimisi ba vidéo na ye, nani muto saliye boye, nani muto saliye boye. Comme c'est connu de tout le monde, vous le savez vous-même, avec Denise Bandekonanga, Azamutu Moko, ye soki makambo ye, en tout cas atalaka defate. Soki makambo akobimisana mutu oyo asali makambo wana. En tout cas lelo oyo Denise de son côté aye ko vanda lobite réputation nanga ezobeba. Nakoki kondima te ke mutu aya kosakana na réputation nanga. C'est ainsi que bandeko nanga de son côté ayaki kosala ayaki kobimisa ba vérité ya kafu kafu, ayaki kosala ba vidéo ya somo pona koya kobimisa ba vérité nyonso ebima nango na poisa bayeba mutu oyo azalaki à la base ya kobimisa ba mutakala na ye sur les réseaux sociaux. Avant to ya kokota na mozindo surtout ya makambo wana la famille et kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lissim Pito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la Parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, nandenge moko ya kitoko pe nandenge moko ya malamu. Bande konanga kandenge zalaka to landana sport yo nazozonga lisusu sima pona koya ko continuer masolo na biso ya lelo. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamoukier, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la mouki, fait
ti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand nenge na yeb sakabino, bate la santé na yo. Soki oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, malamu benga gavcare na lombangu, aya kosunga yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu bandiko nanga po na gavcare. Et surtout makambo oyo etali makambo ya mabota. Toyebike na ba couple belé, mbutu ekotaka déjà en ce qui concerne makambo mabota. Moi si nanga zo bota te, mobali nanga za na mabota te. Oh kutu famille ya basi baza bandoki parce que biso basi ne tozala ba victime soki na couple bozo bota te zalaka mwasi famille ya basi baza bandoki yango gavcare aye na ba solution selon science toyebi ke eza na basi mosusu bazalaka na capacité kokumba zemite eza pe na mibali mosusu semasi na bango eza ya makasi te pona otia mwasi zemite alors na bakawana yango gavcare bandeko nanga azoya na système ya ba femme porteuse aye na ba système ya kolongola ka ba maki pour que et permettre couple babota eza bongo pona ba renseignement ya makasi s'il vous plaît bon contacter numéro oyo ezo sala ba défilé la famille na ebité ernini Rolanda émission na biso na ebité ernini okolinga o contacter gavcare je m'excuse soki bobengi gavcare bomonike azo yamba te botike la bango message bango pe bazalaka na ba office na bango bazalaka na ba ero ba travaillaka na ba ero il faut bakanga bakende pe kopema bakende olala eza bongo donc soki bobengi bango bo mitungisa te botike la bango ka message bango tango ba okota na office mbala moko bako rappeler bino ezalaka mwa bongo ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mikolo ya lelo na ebike boza ebele oyo kilelo oyo bo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza lisusu na biso te ebele baza ya kokufa mais soki yo de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela ozali na bomoi ti mokolo ya lelo en tout cas eza toujours malamu kokumisa nzambe et pourquoi pas ko célébrer anniversaire na yo yango Etoilini Ines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mikolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka nango mutu te ke no lelo nazoya lobi kuna nazo kende te matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango Etoilini Ines TV na équipe mobimba toye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso bakufeli papa mama tata mwasi ya yanoko mama kulutu mobali na yo mwasi na yo toye ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu chaîne na biso Etoilini Ines TV ezalaka chaîne moko commercial
ozalaka na business osalaka, ozalaka na musala na yo osalaka ya maboko, ozana kote kaka, ozana besoin ya clientèle malonga, ozana besoin to salela yo promotion, hein, na éviter promotion ya nini, ozana ba makambo ba croisade ya église osala, ozana besoin ya promotion, ozana concert osala, ozana besoin ya promotion. En tout cas, bo hésiter te ko contacter Étoile Nines TV to salela bino musala na ndenge moko ya malamu. Voilà. Toko tanama mozindo ya makambo na biso ya lelo la famille. Ka ndenge na ye lelo na makambo ya Denise. La famille ezo sala pasi. Humanisme na mitema na biso ezate. Humanisme penza. Na oyeba te. Na oyeba te eza makambo moko ezo ka musanga. Eza makambo moko komona pays moko eza prêt ya ko livrer. Prêt ya ko bimisa bolumbu ya mutu. Bango de leur côté wa osepela. Hein? Elobi ata batu mosusu Kongo na biso eza mboka nini. Ata kutu na mindele to yebike mindele bango bakipaka te akoki kotambola na ye mutakala mwana na ya zawa na koko na ya zawa na kipaka te. Me babiloko koloba te ke non ndenge ezalaka bakomi ko bimisa siko bango moko na ba réseaux sociaux. En tout cas to mona kango te. Me makambo yo ekomi ko salema na Congo, ce n'est pas la première fois. To mona ki yango epa ya papa Bokechuku. Moi j'étais contre. Il y avait de ces personnes oui. Balobaki o Bokechuku pe alekisaki basali ye bien. Lelo o ekomi Denise. Lobi kuna to yebite so yekozala pero Luara. To yebite so kozala nani. Hein? Mais ba meilleure façon ya kopinira kabatu ezali. Ezate que non, il faut kaka boya ko bimisa bolumbu na bango sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas bien quand même. Hein? Eza makambo moko ezo sala soni ya makasi, soni penza. Ngana lobaka toujours nzoto wa mwasi ezalaka vraiment sacré. Ezalaka penza sacré. Mais na Congo na biso na oyeba te bango bamonaka soki babimisi bolumbu ya mutu, babimisi mutakala ya mutu wana eza punisha bapesi ye. Hein? Ka ndenge bayaki awa na makambo o ba piégeaki mobile ya Sœur Deborah Lukalu. Dono yeba te na Congo na biso soki réellement to sambelaka to biso ba congolais eza na biso kindoki oyo penza e dirigeaka biso. Parce que de fois ça m'étonne. Ezo ka musanga la famille. Ezo vraiment ko ka musanga mais sans plus tarder la famille. En tout cas nazo tie la bino makambo o Denise alobi. Na boy ezala te ke non mama Étoile ye mutu abakisaki ye mutu alongolaki awa naza na temps ya koya kolongola te naza pe na temps ya koya kobakisa te. Alors nazo tiela bino makambo Denise oyo alobi ye moko c'est sûr makambo wana ke nga na koya nanga kosala analyse. Je suis censé et obligé à koya kosala analyse. Na koboya kosala analyse te parce que makambo soki tobeteli yango sete. En tout cas, eko banda ko continuer kaka. Buzoba oyo eko banda kaka ko continuer kaka. Lelo to mona ngo eza normal. Non, eza ka bongo. Mais lobi kuna ezo kende grave. Situation oyo eza lisusu bien te. Voilà. Ba vidéo na yango yo Toyo kaye nanu ndenge azoloba. Yeyo. Vous venez de voir un président en carton avec sa concubine, Lisette Kabanga, à qui il a tout donné. Elle est directrice de cabinet au Centre national de cyberdéfense alors qu'elle est la chef du CNC. Elle gère tous les services de renseignement. Inzun Kakiak et Béran Korongé n'ont aucun mot à dire devant elle. C'est un président de la République qui vient de publier sa propre compatriote. Des vidéos intimes dans mon propre téléphone, logées dans Google, sorties par eux parce qu'ils m'ont arrêté. Soit disant que je suis un agent double, soit disant que je coopère avec Kagame, avec Nanga, avec M23. Aujourd'hui, tout le monde voit que c'est un président en carton qui vient de publier sa propre compatriote. Pourquoi? Pour juste satisfaire sa propre libido. Nous les gens de Kananga, on vous a regardé. On vous a regardé. Il a dit quoi? S'il ne fait rien chez nous, qu'on puisse le lapider. Nous le lapiderons parce que c'est sa parole. Je suis une compatriote
qui a été arrêté pour ses convictions. Parce que je ne veux plus être berné comme une chèvre, comme une personne, une suiviste. Oui, je me suis pris des balles perdues avec les gens de l'Est, que je me demande pardon aujourd'hui, avec mes frères katangais, que je demande pardon aujourd'hui, avec tous mes compatriotes, que j'ai pris de haut pour ce pouvoir de merde. Kabila avait 18 ans, sans problème. Bino 10 ans, et Kobe Bino passe. Je prie pour que le karma qui existe puisse tomber sur vous. Je prie. Je suis à Genève, là où l'opprobre a été cité, là où l'opprobre a été mis par écrit. Chaque personne a signé. Si je ne respecte pas que l'opprobre puisse tomber sur moi et ma famille, cet opprobre tombera sur vous, cher Félix Antoine Tshisekedi. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu as vu mes vidéos, des vidéos intimes dans mon téléphone, des vidéos de mes maris, des gens qui m'ont épousé légalement. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte, parce que c'est des gens qui ont partagé ma vie, ma vraie vie. Je n'ai jamais publié, mais vous vous êtes épris à moi. La justice de Dieu existe. Ne touchez plus à mon père spirituel. Nous savons tous que vous voulez l'enlever et vous voulez mentir sur moi. Je suis là. Je m'appelle Tegem. Je n'aurai pas peur de vous. Parce que, avant ce pouvoir, vous n'étiez rien. Moi, j'étais Denise du Sochois. Après vous, je serai Denise du Sochois. Vous avez aujourd'hui montré la honte de votre république. Vous avez échoué en tout. Vous êtes dans l'extorsion. Vous êtes dans les intimidations avec votre copine, votre concubine, Lisette Kabanga. C'est maintenant que la guerre entre moi et vous commence. Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas peur de vous. Publiez tout. Je suis la femme d'un blanc. Je suis européenne. J'ai un passeport belge. J'ai un passeport français. J'ai un passeport congolais. Je n'ai pas peur de vous. Si Denise Nyakeru a compris qu'elle peut juste gérer le pouvoir et laisser son homme à la merci de tous, moi je ne laisserai pas le peuple congolais à votre merci. Je ne laisserai pas le peuple congolais à votre merci. Je vous ai dit avant de quitter le Congo, c'est terminé entre moi et vous. Vous m'avez fait sortir, le document est là, arrestation arbitraire. Vous m'aviez donné 100 000 $ pour que je me taise. Tout ce que je demandais, c'était mes téléphones. Mais votre copine en a voulu trop en faire. Lisette Kabanga, Jean-Claude Boukassa, Félix Antoine Tshisekedi, toi que je croyais mon frère, aujourd'hui tu viens de laisser tes services publier mon mari ou mes maris. Je me suis marié 7 fois. Je n'ai pas honte. C'est la vie que j'ai acceptée. Quand un homme ne me plaît pas, je le lâche. Je ne suis pas comme vous qui avez des enfants partout, des copines partout. Et votre femme est obligée de nous envoyer les vidéos, les audios, les photos de vos copines pour publier. Je suis plus pauvre que vous. Vous êtes sale. Et ça, vous le payerez. J'ai la sextape. Je ne publierai pas aujourd'hui. Mais le jour où elle sera publiée, sachez que c'est moi qui l'ai publiée pour vous détruire. Et je vous détruirai. Ça, c'est le doigt que je vous mets dans votre visage, dans vos yeux. Vous êtes des incompétents. Vous avez échoué en tout et pour tout. Moi, j'ai fait monter mes enchères à 10 millions. Si on me donne les 10 millions, je donne votre sextape et vous quitterez le pouvoir. Yo kizengi ya dinosaure, parce que ce qu'on a zongeli vina nga ya mafinga. Votre œuvre, dinosaure, tu avais dit à ma soeur, Lisette Kabanga, fourni ma téléphone, a koriko fourni ma téléphone, c'est fourni ma téléphone, mo ba kuti loko malonga te, mais ba kuti ba biloko, ya mibali na ye, o ya balaka balaka. Toi, tu seras poursuivi aux États-Unis. J'arrive. Félix Antoine Tshisekedi, c'est maintenant que la guerre entre moi et toi commence. Je torpillerai tout ce qui est à toi. Je mettrai du sable dans tout ce qui est à toi. C'est maintenant que la guerre commence. Nanga et Kabila jouent avec toi. Denise va faire de toi suite et fin merci. Maman Denise, kokota makambo odi. O ezanga na fatina makangu na e.
Mama Denise Nyakeru kokota makambo te oezangana pachina makangu na ye. Mama Denise Nyakeru le pashi kokota makambo te oeza makambo na ngana nazi pachi na ba makangu na ye. Moi je ne suis personne. Ozoyoka. Bienvenue dans le game. La famille. Détruit. Avant na tie la bino nanu video mosusu. Na tu na bino nanu. Bozoyoka makambo wa. Bozoyoka to bozoyoka te. Naza ba video. Na otie la bino video mosusu. To continue biso to continue na biso. Ata boche bizu yangana moi na Bazaïba député national. C'est sa mère connaît ma relation avec son fils. C'est la seule où à Balangata. C'est la seule à Balangata Nandimanga et moi na Azana Denise dit ce soir. Et moi j'ai vu na maman ba na la première dame ya moi na depuis 16-17 ans. Donc bon fan na calme. Nakuto pona mwana ya Bazaïba na ya bunda te mama na obunda na bino na ye mwana obunda na bino parce que une relation et fanda so yo c'est quoi cette kabanga yo zo mara président de la République ko mi sa vidéo nous en am Ozoyoka olo benga pero lo c'est que non pero lo vidéo à sexte pesa bimi sa vidéo tala so ko fa suna Congo wana na yo na ye ba ko penga na bino. Tozonga to mo sera la passeport rouge. Quand je passeport rouge to sera là. Non mon boy passeport na ma. Wow. Te o sera la passeport rouge. Tozonga na bino bo sa maseki. Bino to bozana pouvoir te. Na zuni, bino to bozana pouvoir. Pour ni bino. Je vais faire de vos vies désormais un enfer. Bocha ne sivi. Ezra ka ona ke no suba umba na ngazo timenga na ke kusoma suzo mangana papa la zo sekanga na mususu na melaki bakisa ba chinois na misumbela ke na bilamba na zo ka toto treza pesa misumbeli wana pesa bocha ona mte bocha wana mobali na nga na bala cette fois wana 5e mobali na nga mabala nga boyo content famille mobimba donc et l'autre c'est ce qui vous attend. Vous savez? Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Bon pour vous gagner. Oh, de game Baba so baba yuma tazi des kabanga o makanga président Fachi. Yo peut Denise Yakero. Nana audio mo kolisa na kochelo yango. Aussi, quand c'est mon collègue, là, tu as mini chip pour la présidence, c'est sûr que tu prends pour tes prix venir à la présidence, à le président. Aussi, toi, tu es mon mentor, tu m'inspires beaucoup. Tu es mon mentor, tu m'inspires beaucoup. Il me rappelle quand il dit que Ayebi, on m'a ramassé à la présidence. Ayebi, Lisette, Ayebi, celle qui t'a menti, qui ne connaît pas là. À cause quand on a sexté pour un scope bimisa total aux à moi sur la mbele na makile tanga kayo bimisa sexté total ayo kisengi au fin de la présence personne a pesi bino CNS beaucoup qui ont été a créé les bino na CNC bon ça tama comme numérique non boko mokanga batu mi bibango to bobo c'est avec moi vous voulez yoxé. Je vais vous détruire. Arrête d'appeler Sandra. Oh, Sandra, pourquoi Denise fait ça? Maman, arrête d'appeler Sandra. Je vais vous désactiver. Oh, bah, Rwandais. Oh, bah, Rwandais. Bah, Rwandais, on a payé tabango. Tu dis, mais la malonga bango yo. Et dire cette relation, tout le monde connaît, tout le monde n'a pas voulu protéger le président. Et ça y est, topé kabong. Et ça la louvoiseau. Et ça la, maître de notre côté, maître Donati. Et ça la topé kabong, et ça la louvoiseau. Et ça la yo, Nicolas Kazadi. Bah, quand on a été pour un sexte, bah, quand on a été, on a sali vidéo, on a sexte, na mabo. Ma première dame. Soit les bâches allez dire à votre soeur d'arrêter d'être tout juste pour nous qui travaillons pour elle. Bisengi wana des fois la ndela rabango. Doye ba ozo mbali ko ba tala pe mo azolo ba na ebi nanga
Mais puis dans là, il y a un invité là par la président. Les autres cabango par la président pas la bateau. Tapis rouge ça comme mort la première dame. Attends, bon, tu vas vidéo dans 1 million, bon, 1 million de vidéos. Vous avez vu la personne qui vous a fait Bisengi, n'appelez pas mon père spirituel. Quand nous sommes quand n'oubliez pas ce que nous sommes pour voler. Interprète Azali, pour la Chiluba. Que personne n'appelle mon père spirituel. Ok? Pour voler. Je connais vos secrets. Je vais vous humilier. Vous jouez avec moi. Je vais vous humilier. Kabila je m'appelle de guerre. Hey. Bandeko. Na bande ebele abatu touti kolanda awa touti koyoka biso nyonso. Denise makambo azobimisa, Denise makambo azoloba, mutu na mutu ayoki yaye, mutu na mutu a comprendre yaye, mutu na mutu azui yaye kanenge zalaka na makambo nyonso bayebisaka biso toujours soki makambo ebimi, il faut kotalaka tous les deux côtés ya makambo eza ndenge nini ezokendaka ndenge nini. Toyaki komona awa avant ba video na ye ebima lobi wana, toyaki komona ndeko na biso ya mwasi ayaki kosala video moko pona koloba combien bayibaki ye ba telefone na ye, combien bayibaki ye ba bijoux na ye, ba zongisela ye biloko na ye, ou sinon akobimisa ba makambo. Et après un moment donné, après ce qui 2-3 jours, toyaki komona ayaki koloba kino bazongisela ki ye ba téléphone, mais ba bijoux batikala kozongisela ye te. Alors toyeki kovanda ka lobi wana na ba 17h mbala moko bandeko nanga matière ye kokota mutashi ya nani ya Denise. Bandeko nanga ezalaki somo nzoto malili. Siko bino moko boye koyeba awa boye koyoka Denise azoloba mutu oyo a publié mutashi na ye ezande Madame Lisette. Madame Lisette wana selon ba explication ya Denise, eza ba explication mama Etoiline te, alobi aza makangu ya son excellence président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Bandeko nanga, en tout cas, bino moko bosala moi conclusion na makambo yo. Est-ce que son excellence Félix Antoine Tshisekedi est au courant ya kolobake ou bien azo appuyer que ba publier kabatum ba mitakala na bango ezala exposé sur les réseaux sociaux to ye azana ye na par na ye te ezakaka peut-être ndeko na biso azolinga ko bebisa réputation na ye to ezandenge nini. À vous le clavier la famille bino bozolanda mama Etoiline Ines TV bosala kana ba commentaire et ko sala biso malamu na boyi kokota commentaire awa na boyi ko sala analyse za la teke non mama Etoiline mutolobaki, mama Etoiline mutosalaki, mama Etoiline nde akendaki nde azongaki na émission nanga ya butu na lobaki ke l'État il faut alande la situation oyo parce que makambo ekomi lelo ya kobanda ko bimisaka batu bolumbu sur les réseaux sociaux eza lisusu bien te plutôt parce que lelo oyo ezobandaka malembe un jour ekokoma likolo ekozala bolumbu ya ba ministre ekomi ko bima sur les réseaux sociaux. Alors eza ba dossier moko oyo il faut ba landela de près et kosala malamu. Voilà. Suka na biso yango oyo kane na yebisaka bino biloko kitoko eumelaka nango te, biloko kitoko ekindaka nango mbangu. Permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.